Voilà, on est là branché, scotché suivi, c'est 3W, Vision Plus TV. Un grand merci à ma boss, à ma maman chérie Beladinga Ngangouli, Motomoko vrai bien. Merci à mon président Raphaël pour cette opportunité, confiance. Je vous signale que cette émission est suivie Mokili Mobimba. Merci à Dodi qui est derrière la caméra à la prise de vie pour la récit de cette émission Exclusivité News présentée par votre humble servante HM Maman CC de la presse congolaise. Merci aussi Naba Boné Nabiso, merci Naba partenaire Nabiso, merci pe Naba Obarozwa opportunité Yakolanda Biso Mokili Mobimba. Voilà, et cette mission je le dédie ça spécialement à ma copine privée chérie Laetitia Bachile, moi ça Pembe Makasi cahier de dessin, de gros bisous à toi la patronne Laetitia Bachile, Babi Bikolo, maman c'est ça, kota pongezola la carte na Belgique, Babi Bruxelles, oye. Là je dis un grand merci à Thierry Mouela, Thierry Mouela, le mignon garçon de Belgique. Merci à toi Thierry Mouela, le mignon garçon de Belgique, et sans oublier Nancy Chabola. Merci à la grande dame de Belgique, Nancy Chabola. De gros bisous de la part de Laetitia Bachile, la patronne. Et sans oublier Gauthier Sala. Ah, merci à toi, Gauthier Sala, l'homme qui a sauté l'égoïsme. Babi Moutambon Wakala Zalarate, n'est-ce pas, trésor d'Orsum, Babi Moutambon Wakala Zalarate. Donc, sur ce plateau, je suis accompagnée avec un artiste, vraiment. Artiste oyo asala théâtre ngamoko tout temps na benga ke to solo le kine na lali na seka donc kabongo abomanga fort donc et c'était belle mission, je le dédie ça spécialement à ma maman chérie Bella Dinganga Ngouli de nous. Donc tout ça bongo na Mimi Kabongo na biki ba fane belé ba seki déjà à qui je dis déjà bonjour Mimi Kabongo. Bonjour à toi maman CC. Moi ça mon bout Boni peo. Kitoko ma chérie en forme. Tu as l'obate pemé na Bella Dinganga ça va hein. Et mon na rapoto na poto. Voilà Mimi Kabongo. Boni Moussala, boni santé, toye ko se prendre en pleine répétition. Moussala kende. Ah oui, biso bana nzambe toujours dans les bons hein, dans les bons. Moussala qui est bien, très bien vraiment. Trop même bien. C'est donc bien t'es aux alaboyété mon babi tranquillité mon en même na façon ya vendre là, même na façon ya rolober là, le bi papi kake la foudre. Mignon grâce à bien mikolo na kokaote na simbionga bi merci na nzambe wa pesingai ya pichu matundu mon papouche que j'aime beaucoup. Ngano benge passeport rouge. Moto abetaka Monopoly avec le vrai billet ya pichu matundu. Toujours pemeni ya vie ça évolue. Ah oui, avec Queen Mada ça va, Tala biso bientôt là-bas na matadi ba ozi la biso penda maboko ya kufungama babi Mimi accompagné na Queen Mada na matadi babi bam bana matadi bampangi ya munu ya matadi Mimi Kabongo na yesko na compte ya boulot pona ke na ba privé mode de douanement mais ce qu'on a que musale bengi. Et le binango Bella Dinganga to musale zo benga il faut que salara yango neti yo na soto 6e mission mbala moko matade ya mbibiso. Voilà Mimi Kabongo et bien écoute ba ki que un jour okoko créer groupe na yo mais lelo ba mona yo pembeni ya via bozo travailler en collaboration ou bien oza pena ko faire partir na kati ya groupe na yo tenga na mungambe pa vie na mo musala. Au monico ça la groupe est en bien et en bien son alobi na sali et simba te seke na buki lokuta babi destin ya moto nzambe mutaye bango pour le moment naza maboko ya mama na lipe ba encadringa na lina ba encadringa kingai na boyi nanga mais ngala linde ba encadringa yo soko moni yo kingai na yo nganga. Ngana na pas Queen Mada, nana pas kilo à monde. Voilà, mais Banjonzing toujours aux continuer na yo. Biso pas biso penda Queen a pesa biso accès. Mais respecter car jour na ye ya musala na ye, mardi na jeudi na ye. Nyonso etikali sala oyo lingi. Mais jour na ye ya mardi na ye na jeudi na ye, tozala ka wana présente moninga prévandi beaucoup tinga en pleine répétition na bande ko répéter ton na moni bino boye na sengi nzela na bureau, o na moni chef Djika na ngai, na moni chef beau garçon mon président que j'aime beaucoup Mobali ya Pembe. Na moni ba Bronli tout c'est vous na moni ba Christian Doz wana penda bureau ba de gama ba malima na sengi nzela ba pamata nga ba bi keza musana
nanga oui na salle émission nanga après ça on a 6 émissions na zongi na répétition voilà et le kamisinga na yokuta na tournage mais oza moto e bani mokili mobimba mais façon nondo zozala baninga et omila kisate ke oyebi donc eza lokola comme si ozo ko apprendre toujours tout le monde appelle bato mususu e ngana yebi ba onyos bazana po bilonge belé na ndama bete na moni na yebi bango vraiment te na moni ka elongi na yo na moni mais eloni ne sala au vivre na ba on a courtoisie wana l'humilité précède la gloire c'est pas moi c'est la Bible qui dit na kuti bango na copier bango na zuka ki mimi na ngana tina nga na se na ko chape ki mimi na nga po a part queen mada na ebité to sola nde batu ba sola to sola to bito ko tongo pe na ninga ba kati ngana nga to talanga o mona directement ba peshanga o mona ba sila bisalo ngana benga ke capo le capitaine de l'équipe o simbi biso bataillon wana mais Nathalie Angote na bi non ici c'est mieux na vivre en paix so tang ba matanga na matanga na jouer so sengi remarque ba o sanga pe remarque na boya nanga ba orgueil wana futa elo te lobi na James Kendai abi mimi kitsa no kande ngoke na ngabi mon papushi na kande oyebeninga mon Kendai de mona na ngaka bongo mama moni bela dinganga bato ba yebete nga bela na yeba etongo nga yeba bela théâtre te mutu musu ba benga patron kangisi mbongo ekonzo oh je te jure mutu musu ba benga patron kangisa mbongo ekonzo bela kangisa mbongo mutali boso ka belanga $500 wana dollar ya kala ya to $10 est égal à 8000 francs au mona tongo bela ka belanga 500 mutali boso pesanga mbongo garantie bela dinganga siko omoni sona mutu mobe na orgueilleuse non dondo trop na site bela maintenant tout ça musala tout ça musala et loko ekote lo mama cessé lo kwa boulot no ezate ba finga yo me ba kuto na ngote si bela camarade nanga ota ba mire mundi ngana na ba camarade mo ba relation papa matio dans ba relation mo be ya okengi dila batindelo mo 50 € okosi o 100 non nga ba mire mundi na Washington na kota Western mimi zuwa hôtel penda be 5 feuilles yo so pesinga $50 comme singa lo kwa lo no privé non. Voilà, merci beaucoup à maman Elisa Pedro Monoko Bon qui motaboye nazwa e wapi et bon ce jour à Kinshasa ma maman chérie maman Nene Landou babi tozo dondo kaka na système à Kosieta donc merci à Mima Wetu et sans oublier balobi salon ezara moko salon Bercy et Paya Jackson Mangala mimi to me kobeta mama solo yo na modero bowela nikamona ngana to bowela nina modero ya moda boya kayo yo pe mpanzi na yo viranga to kanyo ndana ota kamera moni ngati isama pona mimite so lelo na mimi la star mama c'est pas yaminga na émission za grâce à modero totokan bino nde ba jaloux bino nde ba fiti bata ba interprétation mimi le msolo bino ma bete yo mimi wana viena ngazwanga penda dans les néants azwi penda chinga bivia zwa mimi encadrer ngai déjà na PC formation mais na lingi coup accéléré ezande yo moté à mabe tellement oluka oyeba nini le karana mimi na modero yango moni aux arabongo mais ngana modero rien à face et lo ezate vous en forme bien oh maman c'est na koso pona zwani et lo te bien yende mabe na yende te yango nde nani yet yende tembe tema alinga tina za pembe na ya modero amono nzie na obotole bomengo na tikela ya modero wana nani si ebite oyebana ngatanga kwa mutu te ponga mona star ngana camarade ba star ngana camarade ba peshanga ngana camarade ba sila yo meilleure génération ni so ba tuni oleka na cdni ba bibliothèque fi internet bino faut pesa internet mais en site na bandaka batu misu ba bibinote bato bazanga na bango ba youtube ba bibinote mais biso to chance nga chance pas alpha bokole honorable on a peine à profiter na pesa vie nga gigi bokole mbote biso to zwana alpha ya chi biso ya modachi moté ya mabe na bino boluka ka bokabulanga na ya modi ye ona na tikela bino ye. Bon, si je comprends bien, et ça la manque au atia moi trouble entre eux na modero moi mes attentes moi écoute ngana lo bakawana ngana benga ki papa na ngai kozana ya modé problème ezalo kwa na saili sumu na miso nzambe c'est mon vie muto l'action ndinga au péché Isaiah modé salanga mimi c'est que mikolo to monyo pe kimia modé comme kapeme na José de Londres comme na José de Londres ah mimi kabongo babambaka libanga na mango etela bon babi et ça ba relation sous ça ba relation nzela yana ba relation sous ya classe yana ba relation sous ya université yana ba relation sous ya musala ya théâtre
Il y a José de Londres, c'est mon vieux vraiment. Faut na d'après pembe na ça rappelle bien. Na longo na ya modé na comme na José de Londres, ça c'était ba star. Il y a une flamme maramba entre vie na entre ena moi sina te marambo moni Bible le ba femme soyez soumise. Soumission des arapes moi c'est pas mon balité. Quel que soit conseil c'est apprendre ou à laisser na ba maman nyonso o ba respecter ba mibali na bango te na pia bino conseil Bible mutelo banga mimite femme soyez soumise. Pourquoi baloba ke mobali zala te baloba femme moi ça za maman moi ça yeba ko bomba moi ça malamu oya yebi ko simba foyer na ye c'est une bonne femme we loba ku une mada yo kantina ba mabala neso ba problème ezala te. Pourquoi nga mimi na koko maka objet elo mo bekenga non je crois pas. Il y a José de Londres c'est mon vieux na yeba José grâce à un modéro totokani. O le lona yebsa no ba vérité o boyebité. So na yeba José de Londres ça grâce ya modéro totokani. Il y a modé akutani sanga na José de Londres. Vient nga ya pire petit ya petit na ya José soka ye vient nga playboy ya tongo. Au moins il y a José ba ber wana so ekwele pourquoi gentillesse. Il y a José nga na ebi ke Hollande émission au site est le site le plus suivi du monde. Ça n'engage que Mimi Kabongo. Il y a José Boya non pe ko sexa batunion. Gentillesse non dem te Mimi on a ba bêtise o. Soko ya ki pe le kwa ba jika nyonso nde ba yaka benge bazwa salite o ba pakola en hôtel. Tellement ça vient moro beso kutena maman cessé boy maman cessé o melani ah petit na ngai zala yo moi ba déjà wana ba vakumo ya José ça na yo ba zuber ba senini o nga non pesa conseil gratuit na Charlie Malula triple dio na yebi ko camarade nanga maman femme sage bâtit sa maison yo quand tu ban nata mel non non beaucoup kala fois. Ah oui, pas de problème, c'est mon ami à moi, bat bakokana. Tous en a ba ressemblance, non? Bakol ba maman c'est ça kokana bela dinganga. Vraiment. Nguli na biso nzete moindo. Moi ça moindo, le quoi Mireille Mundi. Et le bim ma verombi à moté ma kulutu porte. Quand tu ma verombi à tsevana na kulutu porte wana. Kulutu porte sala ma verombi à ma bête. Asala e mabe mais tant qu'il y a zongi na Bible, non zongi l'homme na Bible. Elle l'homme na Bible. Tant où maman ma verombi à moté ma kulutu porte à zongi na Bible. Atangi ka phrase femme soyez soumise. Ami qui ti papa limbisanga. So na sala ki mabe limbisanga. Mais antata kulutu porte on ta sala e mabe. Mais ma verombi attaque une femme sage. Asi mobile ne pardon ba nini ba bongisi moi ça yo ka mingi te moi ça za maman moi si faut za na mutema yo kanti ba maman biso nde ba vanda na ba mabala ba nyoko mate pour ani biso nde ya José de Londres na Mimi Kabongo rien en face et l'oresati so na yeba José de Londres ça grâce il y avait modéro totokan si ko ba on sumi balese ke ba mi bali nanga maman c'est c'est que na sisi na ya modé na comme na José de Londres yo lobi nango na ta matundu na to lo baliso okoti anse le zolo bocha ta ya tito pika ko. Voilà, merci beaucoup. Je dis un grand merci à celui qu'on appelle Guy Samakala de la part de Dodi Enfagaté et un grand merci à maman pasteur Titi La Source. Nous sommes bénis na Katia Vision Plus TV na mabonde lui à maman Titi La Source, de gros bisous à maman pasteur Titi La Source et sans oublier balobi mingi Belgique ndé Makambo Thierry Mouela donc merci à toi Thierry Mouela, l'homme qui a sauté l'égoïsme. Voilà, Mimi Kabongo, il y a ma béni no moni koti mingi na kati ya mon amno artiste comédien parce que nion so ba traiter bino artiste comédien ba baby Simon ba na kindumba surtout le temps au banzonzing yoza moko paton banzonzing ezo régner au banda ko se retrouver par na kati ya banzonzing et ba le comment que bino bata théâtre beau mema kinduma na théâtre beau mema moi ma mususu bébé ba malade ba jalousie belé la théâtre ton yo ka ba mambane sala yonde. Et ça là on a passé par exemple exemple sala on a pe Mimi na sala na kati ngai na loba kindumba izaka kindumba ya fonctionner si kindumba ya fonction kindumba bike na kindumba batu misuba futela ngo bandako na kindumba na batu misuba gagner vie pourquoi ka biso ne photo ya na théâtre au moins que t'aimes ça ka biso batu to sala théâtre yombo qualifier biso ba qualification nyonso to sito ndima. Et là, moi, ben lubaka, ezangate, nata matundu le papouche de Mimi Kabongo, papa malamu pona préfina matundu, famille matundu mobima na pesi bino vraiment bambote, sans oublier ya pichu matundu aïb sanga lobi, Mimi Kabongo, loko moko beba loba na yo, mais bakuta on a ngote. Je ne crois pas, Aria Sou na biso balit, Aria, louye ya balit, couple malamu, asa ki ndumba ko babale, asa la théâtre. Tant que finga biso bandumba biso to bale bobino bozawa
Biloko tika mibali na bino biso biso nde to vanda boto zaka na souci mibala poto ba yo bala biso. Ah, libali ya partout. To kota théâtre te poto sa kindumba. Poto mandiganse loko moko te wana ezate. Ngai za passion nga na vie na nga na ndolo bakaki ngai fona sala. Tana ndo vanda no tala ba sœur na nga ba li parti. O tala ba Iya Solange Mindondo ba ça sur scène. Azo incarner rôle ne ba sila bisalu wana. O santi bena muto sa musala na ye. Papa bima na tonga kenda we. Musala. Ngabe na bimi na tonga na yeni. Musala nga o yeba nsinga na bato minene o na ville msusu na ngena yeba bango te pour ne pas citer les noms. Peut-être le comme valoriser na dégâts. Lem sunda kum sunga na kota yo kota te hein. Et asala théâtre te kota mama. Bon musala to so suki ndumba to tia. Mama boti ko finga biso ba papa ba mama boti ko finga biso. To apena ba famille o batala biso. To apena ba famille o ba sepela na biso. To yo sa kinduma na théâtre pour to gagner loni. Pour to gagner nini? So benga ka otine nga $100, o benga otine nga $50. Nde to ko mo standby. Yana batu misupenda ba kotanga nde tinga mimi bona na yoka pe yanga. Yana mutu mo be pour ne pas citer les noms. A memanga western union $500. Mais on attend matundu akosanga ngote. Mais ya salanga ngo. Eza banini? Eza bamba kaya mabeto kutana na musalo bino bofingela biso bandumba. O benga nga pendo pesanga 10 chiffres western union. So na western bakanga ba memanga makala. Toza ba vérité mususu bomona biso ka ba vérité mususu to moto lo bomona ba TV boizala te. Po eza TV to ko s'exposer te. Bino bobenga biso ka bandumba. Na musala auto linga auto edikara bino bomboka na bino mboka ba stress. Bo sala trop 6-4 6-14. Tango yo kuti mimika bongo be na sexy yo longoli mo stress à malili. Oyo talibé pourquoi? Voilà. Voilà, Mimika Bongoto, moi je te vers la fin. Mauvais souvenir nayo nini depuis carrière nayo, peut-être au Vandobi qui musalo nati mais et fortifié ici mauvais souvenir nini au rencontrons depuis carrière noti jusqu'à aujourd'hui. Mauvais souvenir na na vie au bakotanga Western Union na Koda Lukuta. Monta pe $500 na mois ni décembre. Yoka mauvais souvenir. Oui décembre ndé yindare. Biso to baba yaya faut somba baleki moi ko lia moi lamba moi ni ce que yo benga le 30 ou bien code 10 chiffres $500 western no faux code moi le karaté par hein nzamba sunga pourquoi mi kombo mama na singa bité mama benga na mutongo a meka mpe ko bongisa code yango na mauvais souvenir décembre 500 voilà idole nous à Canal si la bisal des idoles soit sur scène ça la ranga moi bien bongo makasi bongo penza sila bisalu na yebite pour on a flatté pour pianga pe loro te main idole nanga. Voilà, merci de chuter la mission vers la fin, un grand plaisir pour moi. Il y a des opportunités pour interviewer yo, je sais pas un mot na émission lelo pe quelques salutations là ba fan non. En tout cas na ndimité que yo mto sen marambo en tout cas bela dinganga soki mama c'est mon salaire faut mata so la ba mata salaire mon na c'est musala na ene lengi nyonso na ndimité que ye ma social wala nguli bazala moni mimika bongo bata déjà fan nanga mais yazane fan nanga mais a gelé non fan na tuni ba question OM sou mutu mususa obanga en tout cas félicitations merci ma chérie obaka yazo matoi kanga pour mokiliza soki ba moni déjà impa babando lobo moni yo ndengo za boye côté wana ezo simba te ya banda o changer banda ku non moni sika sombinda kuté oh tilelo azaka wana zaka locataire merci à toi maman CC merci na ba fan nanga nyoso balinga ngai vraiment partout au monde sans oublier ma Verombi ya motema ya kulutu Porto ma maman chérie que j'aime beaucoup babi maman Wasimi Mimika Bongo maman Oliam Bongo libala ya Mimika Bongo c'est ma Verombi ya. Merci na yo mon papouche, mon papa, mon papounet, mon nyonso, mon tout. Babi yonde mikolo équilibre, nata matundu. Papa malampo na préfina matundu James Kendai. Kendai yaba James. Babi so mimi alati kitoro boeza James Kendai. Merci na yo ye no benge hymne national. Baby hymne national c'est zobeta batu nyonso ba telemaka. Ya pichu matundu babi yaya merci na cadeau salinga na tanga te po ba jaloux bientôt là quelque part grâce à ya pichu matundu. Mais question mo yelinga to mona ki maman livre akenda ki na ba artiste comédien mais yo to mona ki ote na liste. Le panier circule encore hein. Il y a le panier zo circuler nanu. Merci na maman mala mozo sala pona biso bana na yo.
Merci Nayo Charlène Makanda Motema ya tonton ya Babach. Merci. Tandis de disques, ma maman chérie Charlène Bakanda, il y a mon papa chéri tonton Babachi. Merci Nayo mon ami privé masqué babi bana poto ya solo et konzote yo économiser mon bon mo ya mike ke poto babengola patron de loté. Merci Nayo Isabelle grand prêtre mère Motema ya Didier babi Isabelle grand prêtre merci Maraka papa Didier bongo ndenge biso pe kototo bokola ka préfina matundu maman Nicoletta babi yonde makambu babi mama wanande babi mama wazaka na Canada maman mo Motema malamu mama Nicoletta na pesi yo ba gros bisous à toi mon ami. Babi yonde makambu Mireille Mundi moi si ya mwindo pe ya nzela ya minu merci na yo camarade nanga bela dinganga la patronne ton babenga au patron ton babenga au patron ba banana ndaku na bango ba luka ba famille ba teka bandamba lupango ba kende poto wane lokote fwe ba ke ozaka non ne lokote na comprend ko za ne lokote baninga to ba luka ba sala bien yo bandana ozana na ndaku na bino. Merci na équipe technique mobimba pona sala ingrate merci na yo cameraman na biso Dodi mo Maman Cécé Mobutu, rien à dire. Appelle la maman Cécé. Ça maman Cécé, n'a pas de dio d'enfer. Merci beaucoup Mimi Kabongo. Donc, au c'était moi le moins c'est quand les a raté. Et yo bon on exclusivité. Yo bon on Yo bon on Pas une exclusivité. Eh maman, ngaki para oti. Vino ici même na mabona ngati. Nga vie si même na maboko ya Pichu Matundu babi nzambe tango azwi ya Pichu Matundu apesinga James Kinda yo zalaka te mbala na oya suka kanga munoko beta masola ajino yo nde tembezo boma tango na okemboka 4-16 ans yo zalaka na kisasali kemba. Voilà, comprenez, nous sommes en exclusivité. Merci beaucoup Angouli, Bella Dinganga, maman chérie, des gros bisous à toi. Et bon séjour à Kinshasa, à ML, Lili Moussouamba, le véritable ML. Babi, Paris Nakati, à Kintozo, si Takakana, Lili Moussouamba. Et en France, Anaveta. Maman chérie, Anaveta, et en France, Babi, Ozong, Alissus, Toyaka, la boutique. Babi, Anaveta, Pemena, doyen. Mafuta babi moni doye mafuta moni Anaveta. Merci beaucoup à Anaveta maman chérie salara ndete misana na ya lisukuna na maison té la maison d'habillement na kota na pona. Merci aussi à mon vieux doye mafuta. Merci à toi mon vieux babi Mikolo na okende London City t'es vieux. Désolé ya bazola. Voilà, merci beaucoup à maman Elisa Pedro Monoko Banque. Merci beaucoup à Mimawetu et sans oublier celui qu'on appelle Gauthier Sala, l'homme qui a sauté l'égoïsme. Babi Motomoko, vrai bien à Casa Belgique. Un grand merci à Nanou Chabola, la grande dame de Bruxelles. Et pourquoi pas à Thierry Mouela, des gros bisous à toi, Thierry Mouela. Donc, Babi, l'homme qui a sauté l'égoïsme. Et sans oublier Trésor d'Orsi, le mignon garçon de Bruxelles. Merci à toi, Nathalie Franck. Nathalie Franck Palingaro, maman. Merci beaucoup Nathalie Franck. Moi si mon vrai bien Taylor Van Damme l'unique à son genre. Donc merci à Dodi qui était derrière la caméra. Merci à mon président Raphaël. D'ici là portez-vous bien. Bonne suite de programme si www.vision plus TV. Bisoto Télémana, Bisoto Lela Bino. Bisoto Linga Bino. Betty bien. Oh James Kindait. Différence qu'il y a dans la collaboration. Somme.